Bonjour, bonsoir, na bandeko nyonso, obolandaka malolo, obosepelaka na émission ya femme sage. Tika nzamba lola, amona bino, abatela bino, asela bino bolamu. Merci beaucoup. To s'abonner na Maman Lorraine Mbala. To s'abonner, to aimer, to partager. Et surtout, vraiment, to partager aux vidéos de na stati. Et ça, la paix bien commentaire na yo. Sans en poser sa critique, au bengi na numéro de téléphone, au lobby na ngai. Parce que ko critiquer, wala tala yo moro kaka. O lingi basala ote, ko sala pe muninga te. Po malamu ezala. Merci beaucoup. Ba mama na ngai. Nazo beta sete, nazo loba. Nga nazala pona soutenir ba couple. Naza unique maka pona ba couple. Couple o monique mobali et ke na divorce. Oh yo ki dia ba soupçon mobali comme aboti di banda, oza na bolinga mobali na yo. Mais ozo mona libala ezo lekoka na maboko boye mama. Hein? Nebi ke toza na ba église to sambelaka, même ngape malo na za na église na nga la sambelaka. Mais mutu na mutu azana eloko moko particulier okolo apesai. Eloko la partie nzoto, to ana suki, to ana lisu, to ana zolo. Jamais zolo lo bangana leki litoi. Jamais lisu lo bangana leki munoko. Donc biso to sakara corps à Christ. Voilà nga mission la ngeza ko soutenir ba couple. Libala no ke na mbilinga benganga. Na ko loba ateke na gena longola ka mari de nuit jamais muto alongola mari de nuit sokaza ndoki. Muto alongola wa zo délivrer ni blocage à famille na bino non. Ngana la soka nzambe. Ngana la soka nzambe nda osala maram nyoso wana. Ngana zala nga pona ba couple. Tango benganga yo moko comprendre que non mission moi so ese ngo wana. Donc naza vraiment na eloko pesa yo. Merci beaucoup na bino nyoso ope bozo atya kolanda malolo. Maram na loba lelo c'est vraiment très important et surtout pour ba femme mariée. En tout cas vraiment ba basia mabala, ba maman et surtout ba maman o bazana poto. Moi si alibala azaka impolite pas mobali na ye. Ozo mona libala nezo kenda kokufa yo moko mizonga nanu tela nanu vi na ondenge zo lekela. Est-ce que on respectera mobali non comme il faut? Est-ce que vraiment salara maramala mais pas mobali? To mobali a suna valeur te pourquoi? Parce que yo a un salaire à likolo, mobali a un salaire assez. Yo zo ba futa yo $2500. Mobali ba futa $500. Non. Maman, même si on a un salaire likolo koleka mobali, $50 à mobile, to $5, to €1 à mobile, ils ont importance. Ils ont la valeur ma casse $1 à mobile now. Ils ont la valeur ma casse. Ceux qui na zongi, reine Angleterre, aza reine non? Est-ce que mobile n'a pas roi? Non. Ceux qui tu écoutes aza reine, mobile aza roi te. Et bon moi ba mieto ozwa wana, mobile aza sous la valeur te pourquoi? Maman, respectez mobile na yo. Pesa mobile no valeur. Ba camarade no ba comme ko manquer mobile no pourquoi? Parce que yo o respectera mobile no te liboso ba camarade na yo. Le ko la bango na ba balité. O ngo rejoindre bango. Maman. Ba via kayo. Bango nde basana ba via ko ba sepelaka yo bango yo kende bango ba ya ko remplacer. Ko la na mobile ko la mukati na tongo eza grâce. Batela libala ko mama. Batela libala na yo tika ko manquer mobali tika ko maltraiter mobali et surtout lokola yondo bengisa mobali na yo na poto wana aza suna valeur ti okomise mo na bitinda sukola bana te lembela nga semul ngana otso luka yo fana na ndako lelo eza yom to gagner lobby eza nzambi. Omoni musala no zo dondo okomisi mobali okomi ko maltraiter mobali okomi ko tinda ye asukolelo bana bakusha bana sukola parce que yazo sala ta vandelo na ndako yom tozo sala mokile eza na ba réalité vie eza ba réalité lelo ya yo lobi eza nzambe tango zo loba pona mutu kotaka pointe parce que yo za nzambe te saka virgule mutataka point eza nzambe maman to sa mobali na yo respecter mobali no nga ko benga nonga
Obadi koko sanga mobile nanga botaki libanda, mobile nanga saki boy, mobile nanga saki boy, mais en réalité yondo za mabe mama esala nango te. Yo sozuka conseil nanga. Otiango na musala. Ozu biloko na olaxo sala. Oti na musala tuka mama nanga. Mobile na otika obimate. Ata mukolo moko to yoka na litoi na oke mobile aboti libanda obota na ndeni parce que otelema ndete. Sko tango muto otelema te obota ndeni. Libanda penda ko libitabe. Tango obima pe na portico pesa mwasi bayo pour que ça eloko bibali basala ate libanda osala ngo ndeni. Pour bloquer déjà. Donc tango ozo tosa mobali, ozo respecter ye, ozo lambela yo, ozo s'occuper na ye. Et likolo nango bakisi biloko malola olakisa yo, mama. Batu ba otonga yo. Atande ngona biso na kisi. Ba otonga yo kanga mobali wana na kisi zango kisi te. Mon peuple périt par manque de connaissances. Yo zano oza bisiko zanga pe nazala nga musika. Ete ke oyaka ngala non. Ka mbongo na yo moko. Ndo osomba biloko ngala otinda. Somba boesala mbongo na moko osomba biloko na o ngala otinda. Ale ngala sambeli ka malobo ko la pesanga. Ndo omona solution. Et ça va jeter. Parce que bat misu balingala ba ko témoigner ta bando leka bando témoigner misu ba okala bango soni. Parce que si on a besoin de témoigner, on a rendu ma moelle salama. On comprend ce qu'on mal au lazanani. Dès qu'on comprend ce qu'on a lazanani. Maman, respectez mon bali. Mon bali pas lié soupe na yo. Ba restaurant nyonso. Mon bali ça y est bien. Parce que on soit attend lambe la mobile. Je t'amène mi lai. O sukola libo kendeni. Manzaka moi ça libala koza manzaka mi lai te. Tu peux manzaka ouais koki moi manzaka pesa la moi bien moi manzaka sala moi bien moi beauté pesa la bien mais ko lekisa pété ko lekisa pété faut dire que liboki na bien parce que tant on manzaka milai biloko e bon mama na kata manzaka tant on yo nika liboki ali salite wana na kata manzaka e fandi na kata liboki na yo maboke belé dia de ça de abebi sango yango mibali ba obimaka libanda parce que maboke na bino eza ko beba. Si quand on a que liboke na ngeza obeba ndeni. Est-ce que déjà bosisi papa pesio merci? Akomaka waka pour aso eloka malonga te na liboke na yo. Diable aza risé aso détruit maboke basa mabala pourquoi? Abimisa mibali libanda. Parce que basa libanda ba komi bisala sala ba mama na ngai. Basa libanda basa bisala sa ba okenda ba sukola ka bango basa biloko ba baka kala maboke na bango tango okuta na oya yo za na oka vide akangami après sikotanga okangama ndo benginga te zela ka nzamba sala ozo lingo benga te po bozo seka mobali minute ana ndako okanza ndo fandele wana eloko malongeza mama eloko simbi libale yaka prière pe likolo nango bakisi ba stratégie o malola yeliyo. Malola za ba stratégie belé pour mbali notika bien privé na yo. Nga naza Naomi naza na ba Rit naza na ba Orpa. Ce qui opoka ntika naza nganga okende na yo nga nganga te. Naza nganga te pona peso ya vite fait. Mais tant ozo sona na malola peso ba orientation de comprendre. Nga naza posa ba Rit o bazamite ma okita. Naza posa ba orpate. O baza motema chocho. Non, naza Rit. Merci beaucoup. Nebi ke bozo atteint Olanda malolo. Malola za makambo ebele. Aza makambo ebele naza na ba bombo. Naza na ba biki ka biki otokomaka biki eza na makambo nango esalaka. Naza na ba biki yo moko sombi obenginga. Biloko nyonso nga na opesa na ngai yo te moko somba benganga. Donc comprendre musala ngo eza nini. Merci to s'abonner, to aimer, to partager et ça la bien ma casse. Et ça la bien. To linga ka ba bêtise. Ce loko moko eleki ki nga la sala ki boy mbangu. Mais eloko ezo coûter vie na yo. Ozo négliger. En tout cas to s'abonner kuna et ça bien. Au talipe au s'abonner, au commenter, critique au benginga. Sans comprendre que au benginga ndenge okoza solution na yo. Merci beaucoup na pesi batu nyonso o bozo te ko landanga
napesi bino bambote, napesi famille nanga, napesi ba pasteur nanga, napesi papa Mbala Kizungu Jonathan bambote no yango wana, mobala pembe napesi bambote, napesi mbote na bala femme sage nyonso o baza na Congo pe o baza libanda Congo, bambote na bino yango wana. Nalinga bino makasi, napesi mbote na mama Laure Matondo, bambote no yango wana, napesi mbote na famille Luwawa, napesi mbote na mama Augustine Makuka, napesi mbote na ba o nyonso balinganga na ba o balinganga te, napesi bino bambote. Bye.